absence no pendant la journée nakoma kajita petit sila kanga poto mesana tout le temps na Daniel nazalaka nisengo soki naza na ndako Daniel ozolamba domestique alamela bas enfants Daniel amelanga pesi mbote pesi kaza président ya héritier wa Tanabe yini mtasalaki kenga na réintégrer la team wata donc parce que héritier découvert de nini bon on va te découvrir ngai pour ton retravailler orchestre bande de coexister na roluba na ba master laki tout bouge mais to yaki sous coaching ya leader azaki dans la wenge mais on a aussi sur la police quand les alala et à mon père ayaka na ko assister sur le travail des avant moi GDG et solo betelanga ke bozaki déjà musicien ou héritier azwaki déjà na même temps là déjà na wenge maison mère dans préparer déjà sortie na ya fait trouver siko na poto ndenge ni okimaki na voyage oyo boyaki bobeta na Olympia ou bien pour na mona ngwa fusha na mona ngwa fonzembo mais c'est là www.congorevolution.info tous en abino votre journaliste chroniqueur ndelo linga obengela ngai nazaka wana Peter Kimoneke ni Peka nasima caméra les grands réalisateurs Michel Aigle MK mto simba dikolo lito na sango malamu wa milabino nyeto mbisana okota na profondeur ya masolo ya luka bosenga mingi masolo pare ningi saki toi vraie réalité ba vraie vérité ma solongo les lois mais le musicien bino mo découvrir azanani tu ba question to tunae à répondre bino vous anawa so Michel MK na sami ko bengi MK parce qu'ils ont assommé du colo vraiment système aigle bonjour frère nangai bonjour les grands journalistes PK merci bien naïba devant ba ndiko balandaka Congo Révolution merci beaucoup pour la parole. On a profité de l'occasion pour saluer tout le temps à la je me présente Descharmes, maîtresse solide, arme fatale, papa dans Brooklyn, Naza artiste et musicien. Et le billet tout ça, mais à prouver biso que artiste et musicien go ya wapi. Mais merci vraiment pour notre invitation à biso, qui a na plateau ya Congo Révolution. Nous hôtel sabiso na lobby tasuma parcours na biso pour mingo ngolobi bolobi kombo na yo des chambres na bengo des chambres comme le bébé o me koyebi sabiso na nké avant comme des chambres ou tap moi parcours na espace à 3 minutes pour expliquer sur la brève aux ali. Ouais, merci beaucoup PK pour la parole. La bande musique comme bâtonnier sur la musique donc na parlé sentiment bavé ni banoro ko développer la musique pour la fanda parler moko lupango moko na vina avec Clinton na PC mbote bisika za monseigneur dango vina nga parla na idéologie na ende na banoro sepela na bango so utimi kili maison mère ba ekini a jantas par me belé billet dans Roma ina vue wana ya ko la musique na sima na ye ndi ya poussa ki ngai na ko travailler à force de travailler na ko kutana ba masa na ngandi na kaka ba yo na ngati pas vina nga pour petit na PC mbote PC kaza président il y a un héritier wa Tanabe yini mtasalaki kenga na réintégrer la team wata donc aussi comme intéressant ma vie ta maman un bébé qui t'a mujinga ya motema nimba le kamo lobi bon la plupart le barague tout ta national chorale l'église catholique et na chorale te nga chorale te donc bala moko ngande école pour avenir non école ya laïque avenir dans l'enfant en face na ngozaki na école et sika ba mission tout ya ngiringiri ba vina nga tout ba yebi ba monseigneur tutu kaluchi mon premier ba vina nga tout ba bimela wana na école on a biso tout notre travail donc église té o chorale té on a notre travail na quatre écoles
wana nde epesenga makambo po na déclenché bafere nde nakoma lelo. Orchestre nga liboso banda wa na banda na tout bouche de star napesi bana to banda mbote baotala nga na baluba 182 esika tona kobosi esika masolo banda donc na banda wana pavé nanga mpo moko tiak leader aza nanga mpe awa na paris awa napesi bambote to banda kotravaille wana première orchestre na travail yango wana esika bapesanga makambo na ndenge eya kosalaka non na 2015 bakobimanga na pekutana wata ntango todéclenché masolo nyonso po tobanda na tika wata mosala na leader na latine wata so na comprendre bien lisolo obetelanga ke bozalaki déjà musicien oyo Richard azwaki déjà na même temps là déjà na Windi Maison Mère tandoko préparer déjà sortie na ya fait non eza bongo te eza ke biso bande deya kotravaille nga babenganga bamemanga kuna epave grand frère na ye oyo nazotanga kombo tout à l'heure akongo kotiak leader na nga apesi bango te nde à partir ya wana toyaki kocomprendre ke g ezalaki boye donc voilà g ezalaki boye ezalaki ntango héritier aza toujours na Maison Mère ou bien esalongaki bien après bakozwa bino tekala ya mboka azalaki ni kaka na wenge mais nde ezalaka nango biso soki tona travaille ni na ndenge ya pale atake peti na ye ya pale napesi bamasa nanga to mpe tona bosin bango na ndenge ya pale plate vice président napesi bambote ebele donc na bamasa mosusu bambote ebele na bosin bakongo biso bapeti na pale tona bosin na pale na ndenge toyaki kodémarre masolo ya latine wata donc réponse eza claire ke héritier anoko préparer bango au cas où ndenge anopema masolo na ye ndongo bakeba alongwe te alongwe toka munde ekufa mais bozali na coulisse déjà ke mona makambo moye bimaki mbala moko bozalaki déjà te wana ezalaki nango déjà ezalaka na koloba rêve ya presque bamicien tout ata bomoni ndeti babetaka na Maison Mère babetaka baorchestre du quartier latin qui tira tous les orchestres mais na coulisse bazalaka nango équipe de base na bango moko batravaka na bango ensemble oyo permetaka bango kosinspirer mwa bavocaux mwa bachamp kokoma po moto akoki na mokili aza te quoi donc tosalaka échange wana po tout avance. Merci tokotomakomba makambo mpene ebandi yo koyo se retrouve sikoyo na poto ndenge nini okimaki na voyage oyo boyaki bobeta na Olympia ou bien kokoma na poto akomi poto ndenge nini poso olobi ke ozalaki bapremière musicien oyo bwanaki latini wata parce que yo retrouve na poto obeta na disque ya retirade ozala oyemba te na retirade nayemba te bref ntango retirade esalama nga azalaki deya na mikili awa donc ça fait 2 ans que 3e année nanga aza mikili awa donc retirade esalama nga aza na mikili donc nayemba te donc okima te toloba te nga nakokima neni moto akokima na poto ozala boye te oya ndenge nini banzela na makambo nga moko na créa magie na nga esalaki kena bimanga poto mi na fana donc mwasi abengisaka yo bie abengisaka mwasi momere moko basepe na yo batindi tikoko ya koto oyo te nga mwasi akosepela nanga te nga mnalingaka basi nga mnalingaka basi mais na créa kaka je na bapropre fort ya famille bato ebelebele bayeti makambo donc nga na mwana ngengire bamwasi to bayeti makambo ndenge leka po nakoma mikili donc wata te amemanga mikili eloko moko te nga mona bapropre fort na nga na soutien ya nzambe nde nakoma koto na mikili wana question moyelinga na mutu avant tokotama mosusu orchestre otebanda bata liboso ozali na coulisse na héritier orchestre otebanda diku yo ose débrouiller oya poto na ndenge na yo donc omona ke latine wati eza na vie te ya na futur te te koto wana nakoloba bongo te kozala deya na motu wana aza moto ya makambo wata visionnaire aza boliste aza mayele donc aza makambo ebele orchestre ebande deya kopromettre dès le début ebande deya kopromettre mais nga nakomaki déjà fin près ya makambo na ngai ya bavoyage na nga na bande deya kosala nasatandaki mpe te ke nakozwa visa na moment wana oyo latime edémarre deya masolo ndenge wana donc nde ekosalaki non visa ntango nini na ye mais orchestre ebande kopromettre ndenge ezopromettre ti lelo tomoni baresultat baolympia makambo ebele tokoma kotona malembe ale kozala mbangu te tokoma ye moko bandi makambo ya likolo nano malembe omopusapusanga mai tana babanda nga ekoma obetata monoko te toke malembe mbangu pema nde nalobaka junior kimonekeli maître supérieur na orléans tobosani te nk aigle to nokota soki makambo eza pena ya somme to na poto elo oni osala okufa noka nde babomaka musicien nyonso bakufa bie ezocontinue toujours ndule si ndule nazokontinue ndule mais mikili kaka nde ezalaka oyo eza baréalité bato ya bled bayebi te eza baréalité ya koto poto soki okomi yango esengaka créer palin makambo ebele doki makambo tofana yango ezalaki priorité na nga
donc tant on a réussi ça il y a aussi la marambona donc nous les a toujours donc on petit marambona on a profité puis l'occasion pour nous annoncer que non bientôt là on a lancé un single dans moko bientôt petit mois de septembre déjà na ba plateforme presque bon so sikoyo o ba pesa na poto so zwa donc soko oyaki na latino oyaki na poto na ndenge na do sabio lungwa na latino te donc aussi siko mabiloko nyonso bazwaka po ano ozonga na latino te question omona ki yokozali na bonongi eloko ngo dokiza kotenza mafu po meka kofungula pena bato olanda biso ba bazoba te talaka bato ya Congo révolution bato moko pena balanda bato mayele po NK moko aza moto mayele doki ozinuka ndani bazwaka ndako emonani pourquoi pas lobi ke wa nazongela sikoyo moto na teme ba ngumba mosa ba ona te wataza leader na moi soka eboye tozala na bref temps tozalaki na ba préparatif nyonso olympique malembe koto tokoma na te koto wana bombango poza bamba malembe siko kozonga sikoyo wana kozongisa ngana zonga koto na sikoyo malembe to malembe ti ya des chambres malembe to ya koto wana bisa no biso koto kuna ekosimba te na ndenge mabe te bana mai baza kuna dia babose bayaki tozalaki na bango ensemble bayoka pe makambo ngai mse bango kozonga sokini kokebose na ndenge kini wana na kokate mais na ndenge mikini na fin na nga koto vie ekoma koto makambo eza koto na zonga sokini na kibeta nulu na yebi réalité makambo wana obombela te quand journaliste Peter na bombelo te réalité makambo nulu na yebi on ezala ki mutema mabo ezala musique na yebi on o ezake ezayo te dopesi baninga gwa okima bamono aspect boye na poto kwa tima so donc ninga no kima kido so na kadi posa ni utepa na yo ndo pesa bango posa na kimsa ba masa te tozaki na bango ensemble tondo sur la très bien donc voilà quoi ba yeb maramonga no yebsa bango et puis maman ezani bango ba yaki na zo no orchestre te yo longwa so ileza ngo ozara so te mais so makamno yebisa bango oyo pesa bango motivation bango ba yaki na mission ya Robert Olympia après kozonga Kinshasa so na websa bango tikala ndé pour ngam na vanda boss faire wasoka yimta ya donc moi la femme na boss ya donc vidéo bon ba tikala point boulot na bon ba ça eza kini so tikala mouvement tout entre nous tout le monde entre nous est-ce que karaté que nous yemba na retirada dem so yo ka pe retirada pe ni mbanda pe o karaté est-ce ça pas ester à fona na poto te na yemba na non na yemba na na za na ina na liste o ka ta yo ka karaté bien ba chance na poto soki na raté si na reketa trop voilà quoi ils a regret na souhaitera que nazala parmi ba soldats ba combattants ou ba bundela wata po to fanda na mutu wana tondo comprendre directive azaki na ona espace azaki na ngali na eto ayebi bien place azaki na eto donc et ça langa passi ça langa mabe ebele mais nazaki na choite donc voilà moi bina reporter voyage na pour ça tona loyo sur azaki donc oui comment c'est comment donc voilà quoi espérons dans l'avenir ceux qui va proposer ngana yemba donc voilà ça pour nous rattraper sikoyo kanda au souci au non préféré yo moko choisir moi chanson moko na retira de ces plaisirs au long on peut te confirmer pe ko yemba ngolo ba oyo te confirmer pe quoi parfois mo yebi ke na ndenge rita yemba ba misuba za kuna ya makasi na mikime na ngabi na vana na place te mais mekolo ngwa biloko monike bo longola. Merci beaucoup. Ndi Tishani eza retirada pour retirer des albums monene malgré ba fina rango ba benda rango mais retirada ne marambo donc banze muze belé a bien yo kanisa bondo yo ngona nyonso nyonso naza ce qu'on a répertoire te na répertoire nyonso ce qu'on a boulé loro ni na bimisa po aza babenga DD c'est que DD na ki kaka absence no pendant la journée na koma kajita petit sila kanga poto mesana tout temps na Daniel azala kanisengo soki naza na ndako Daniel ozolamba domestique à la mela bas enfant Daniel la melanga mon bébé ton amour m'a rendu fou je suis scotché bon BM depuis facile BM pour na mona foucha na mona fo nzembo mais c'est là non mambo yango esensangai position MK yana chena position makambo imaka bandi yango yo musicien outa misami outa na latino wata
ozo assumer devant caméra ya Congo Révolution que ils fauchant aussi to point na ndenge ils fauchant na lobi bongo po les ba tuté na banda ku ba fa na biso ba mona tam so lobi po nini voilà na lobi bongo po les bino te ma na lobi fauchant par rapport à quoi retirer derrière mon nene 14 chansons c'est beaucoup bandi moi bien belé batinga marade comment bien pourquoi ni papa boti mwana ye bota bana na ye akabola te so yo voisin sinon obengo voisin soki noko so mona kazi omona mwana moko azaka mabe te pona nga na bi pona nga eza vina nga mona ngangu voilà pour bato to baka bayoka ngo par curiosité BM kaka mdesimbe sa mouvement na bino OK BM ite makambo na lobi bongo te po les bato na parler tant so bakolo baka na soki ndenge nini BM fauchant na makambo nete po bato balobaka ke no BM te simba move yango mtela musa makambo bayoka ngo par curiosité so move ngo na lobi to na logique yo pena oza kaka na latini wat bien olongwa pour mutu aya poto na ndenge na ye na aosa pe single na yo mais je défendre toujours ndenge ndozaka na kati te eza famille wana parler na nga wata père na nga même place aza yebi ke non wana petit na nga soldat de charme mais très solide arme fatale tabunga rai wana ba kombo zo pesa grave oyo donc wana père donc abota biso wana parler na nga na déplacer na nga ndimi ki mais nous baté ke bana ma indi bazan fona sundola ba faire te to solo la bazaki a preuve to mona question ngo nga bienvenue mondungu alobi ke latini wati na no héritier te nkono nga zambi babotole ko botila latini wati héritier kakuta orchestre wana tuka ba sungi bazati orchestre ba kutango mukono nga zala ya za wana na éviter soko lobi par rapport que ndenge na betaki liso na début ba to banaka ko travailler na grand frère na ye grand frère na tikane ka 22 secondes tabane ko cadrer ma solo ndo canaliser biso ba petit na ye to landa chemin petit na nga faut espérer toujours mutu wana coûte que coûte en récupérer ba faire coûte que coûte en récupérer moi si kuna salo je na komi yo mo si kuna salo eloko moni lo na tunio nayebaki korepondenga kuna kokosenga liboso olobi ke bozala kaka petit à récupérer ba faire qui va faire donc ça veut dire que vous avez déjà ba soldat ba noko sala da rébellion na bino ke soka longwe ba yangia mambala mo attaquer na sebeli ka ko to pesa na réponse malamu continue ce qu'on dit ya tout noir au sala borana après o yebite ce ko bo wa na rectifier ko to na s'il te plaît ba za ba zo ba ti ba o pesa réponse na wa zo ba s'il te plaît na rectifier ka ko to na lobite que eza rébellion na lobi bien na début na lobaki ba mission tout même ba bazana wenge so ba tala nga ba yebi ba travailler ka bongo bazana batna bon ouais bon maman te ils ont OK c'est vraiment des petits mots so commander ba rapembe to yebi ngo mais déjà puis des belé DT ba ça vraiment DT ouais ça secret à coulisses ba musicien so OK na coulisses ba musicien aux journalistes au ça investigation so OK okuta bina tant soupe na que non musicien mo ya orchestre son na tant na kombote yo quand ça tant soupe deux personnes ou trois personnes mais okuta pena ba to sima bazana complet bete la à l'aise ba musicien pe belé tant na ba animateur vraiment donc ils ont na sens wana ndeto anoko ki na ligne wana et ça te que non orchestre ceux qui vont ça qui rébellion pour ça la beauté donc de toute façon déjà c'est déjà fait retirer l'élément latini wote ja déjà osengana na yemba beta so bo bango ana oya yo moko bien sûr mawana nga komona mo Kristo zolela pe na nzambe balingi te na bolingo Diditi m'a laissé sans prière continuité lelo na kongi témoin et tout qu'attendre nga sauver ta chez ya malheur à plein océan na wa yo mo siko biloko na nga wa yo mo siko mama o sa moi esprit tellement Dieu mo zo préparer la scène biloko na nga nazo boya po déjà na septembre awa toza na bon na marché na c'est bon donc tozo banga kombote to banga kombote biso tout na couloir donc bon évidemment vous avez makambo yo na ko préparer loko na latini wata po lelo obeti na disque te obeti te na ba répétons pe o tozona ba DVD na ba CD na ba site mona yo te oui na poto ozo bise loko na yo mbala mbo take bato yo déjà bazaka ta marché déjà na quelle assurance koko ni ape elo ni opesi te ki komiyeba ozali yango sala ka moto za lobby grand soko miyebi no ozate miyeba o ezongo sala mo take ba ninga ba mo na take bango to ba biwa ba masana ngati bango to ba betela ba mouvement o baza eza bana wenge za bana ba
Ketira bango tout bayebi ke non mutazulo bana ce soldat c'est le général de nazana général de l'armée céleste après naza sous mitraille solide arme fatale bango tout bayebi donc c'est quand mais to question la biloko yebi sera nga po ouais ça la bien passé septembre ne makambo biso lo bara bon biso ba to tembe ko vide peka jamais donc idéologie ah mama temba na yemba na ndo so ko ta tembe na bino bebe na ngai ayebaki ntango nazalaki kolinga azalaki osala ngai bien nazalaki oyoka ye akota ngai na motema tika te espace te milelo ne na matoi na ngai ezalaki cri de lion akangaka ngai na loketo mpo na banga te ntango yango suki ya moto ezalaki otelema ngai nzoto ekomaka ngai mingai Olga Londi bolingo na yo ekomela ngai satelite cha fraction ya mabe ezongelaka ngai na mémoire Peter Diwabanza les grands journalistes de Kimonekele atako banyokolaka molimo ya mwana moto papa Brooklyn aleli bolingo na ye pola kaki ngai okei vacances na Paris okozonga pola kaki ngai okei vacances na Paris okozonga yotikanga na pasi paperitia na ye de chemin kutu akudila yo naleli bebe na ntango elanga pardon bibi pardon namona yo ata na rêve blaise couture papa na kaste bebe 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 oborerite okima bonani tina kima te bona sepeli si bandeko ya 3W Congo Révolution na sepeli makasi mwana moni mwa wana tina ya ocha munoko mwa opote nga na sepeli ya ko ba solo wa mutani malamfu sepeli po na Congo wana ba misa makasi bazali munoko ocha ya pamba te na moni sepeli to so makambo ya actualité ya mikolo yo. Parlez-nous de préparation à Olympia. Na moni ko zaka na kati ya latini wata moto liko kima me moko vuza za na kati ko ya na préparation ya concert ya Olympia yo zaka onde banda lo préparo na kinti abande nga komena na poto organisation na poto kende to matapli wa. Ah, merci beaucoup na pesi na ba masa na tumbo te pas d'aché chief fait na ngai nani susu Charlie Mobutu bango tout apesi bango te plata ba masa na nga Cédric chanteur selon le cœur du boss oui maram to soleil tant to vana non hôtel ton opanga ko bossa na te masa na nga donc voilà quoi idéologie toujours pour la zone la question autour ngande ni préparation no les cas préparation no les cas très bien on a les cas très bien depuis na kinto no solo na bango to bengana ka to solo la rato komanaka ndika ba réseaux sociaux komanango na yebaki ke ba okoma awa jour tel na yebaki place ba koza loger na yebaki ba préparation no ndenge za na makambo tout ndi ba no comment la koloba ndi ba on travaille quoi la place ba kozwa pour asa ba répétition ya ngomona zaki toujours na ba ensemble donc c'est un peu ça donc je te comprends bien que you peux ngoza na Zénith ce qui concerne beta na Olympia et pardon na Olympia na Olympia pena babiki na bango kaka ndika balobaka l'homme propose Dieu dispose donc nzamba sali ke ski na kana ndenge kinaki on a pour talent on attend nango awa na bi que jour on a batu zangi va découvrir donc on va comprendre de quoi je suis capable donc on a ça va des meilleurs na ngamo donc c'est peu ça na ngena zalasi na ngena zanali ba ninga wa beta ina beta na album bango yemba na Olympia te yo beta kité zo bila ba ninga ba biki pe na courage nyonso beti te osali makasi te yeka na poto ngoko to noka facilité onyati pe olati makasi na te na ninga mabete ba masa tu ba yemba respect belé ba biki na lela bango fort na bokela bango ba fleur tant disque bima na benga presque tout le monde pour na pesa bango encouragement et ça te ke ko kitsa ba masa te nombre déjà to yaki nombre de ba yaki dans ba te ke to yaki ko avant na déjà nombre de ba yaki awa ezaki nombre moko déjà bien ma deuxième nombre ya bato banoro là-bas ya pour ça l'effectif pour ba présenter un spectacle na Olympia tant ba viser comme na complication ya ba ça qui appelle na biso to fanda ana mikili to ya surtout ko apporter Pierre na biso na ndulo to na to bita so ngape parler nanga père nanga ba masa nanga ba nego nanga ba salinga tant sous plaisir en ngwana ya soutenance na bango encore une fois na robo ya ti siko ebisi to jour wana pour ming bazana akin ba éviter na muto apesa version na ye au jour wana ya Olympia
avant l'annulation ya concert ya Olympia Wata mais quand pesa biso ba vérité ya jour wana osentira ndenge nini tant ba nyonso esalamaki mais quand kopesa moi message na groupe ya omi koyebisa bango version na yo nde bamelekaka na kati ya Paris wa makambo ezalaki nango bien makambo enotambola nango mpe bien malgré po tokoloba teke no te tension ezalaki nango ma biso ofandaka kote oyo kale ya mboka mpe avandaka awa asololaka deya bien na bato tu bazalaka awa asoli anoki nango bien mais tocomprenaki déjà ke non makambo ezala chaud mpo bamisien bazalaki déjà komana koloba kobanga ku te misien abanga no nini yango yaye na yobeta ndule na yebika azonga ku kini abanga eloni misien abanga elo te ayaki asa bulo na azonga kini mais bamenance ezalaki na bacombo kobenga bamisien oyebisa bango makambo ezalaki keno esala bien te motema bayaya bape na ndo oyebisa bango kaka keno voilà kwa bino boyeli bulo na bino soki evide oyebika nde ezalaka premier ezalaki nango pepele na le jour J donc toyeko koma siko sur le terrain nde esika toyeko comprendre pena keno Paris ya bana Paris batiaka tembe te na panami te mais Paris eza mpe ya motu te ke jour J yango siko comprendre ke Paris yango batiaka tembe te bambum tembe na biso mpe ezalaki nango te kaka no te tembe ezalaki te par rapport a ndule tembe kosila te moko si alobaki yango bos alobaki yango tembe evidaka te tembe eza idéologie na ye azwa yango mpe te keno mpo alakisa bino keno na osala makambo kaka na nko soki bino bolingi te nga na osala ndenge tembe te ye tembe na ye ezalaka par rapport a makambo ya musike na ye asalaka par rapport a bamoniki bamenasi wana makambo wana fallait kotika mais continuer que yango façon amoni ke tembango sikoyo yango alakisa ye bato fasilisi tembango te tembe na ndenge wana bango bakanisa nde yango wana te na koprofite mpe mpona lobelo moko boye toza biso nyonso bacongolais on est tous les congolais tozalaka mpe quand même na mwa motema wana ya koyokaka ye moma bacongolais batro mitema mabe aza tro mitema mabe kosala eloko bango basala jour wana liboso ya salle donc à quelques heures ya concert donc et ça l'a bien été donc na profite na avant na mikili donc ba combattant tout ba moté belé c'est aux mais donc voilà comme motema fo ezalaka tout se soutenaka ezala ngote même héritier betaki na été kabila longone te azani ka kuna pouvoir ba to bena kini ba dai na bango ka kuna pe souci ya dégâts donc voilà quoi ça rien à voir na makamanduli na makamamizi ya politique donc voilà wata yaki ka sa boulot na ye kande ezaka se pesa bana poto biso nyonso tozalaki content ya koyamba ye ya koyoka susu na bonne musique eretira dans live gourma esalami esalamaki wana donc voilà quand topesika nyonso na boka nzambe soki nga alingi en tant que fils awata opesa conseil nini opesa premier fils premier fils ningo olobi premier fils premier fils malamu tongo otaki soki kontoko nazongi na mwa nsima ke après héritier ezalaki yo kasi premier fils aka bongo te après héritier ya ndwa tobengani ye doyen donc après kitizaki yo eyandwa ndenge azalaki na wenge ndenge nga siko nazala time bon sikoyo epesaki te po talaka makambo de evidaki ya mikili esengeka nga na ya boye donc ntango nga nanga boye soki nolo makambo olobaki wana ozolobaki na valeur héritier neiponeri poto te même ye moko bos azala contact te azala contact te mais nga nayebaki makambo abe ekoya makambo aboye ekoya yango moni nga na pré nakoloba nini après nakoloba nini terme moko tekimanga donc na dévansaki bango voilà quoi na dévansa trop d'avance na dévansa po baye ebele banondima te okufa no na poto na cimetière ya musicien mais oyano wana mbo ya malili kaka te cimetière ya bamisien te cimetière ya bamisien nganaakolo nomoni bato okokenda ngola ta bana babe bayebaki bangola doyo ye ozanoka awa te wana bafrère nanga ongo kotisaka na polémique nakoti alobi na kaka bayembaka bien prince babi ayembaka bien donc presque la team mobimba ya des beaux chanteurs oyo mo boss alobaka awa soko oyebi mosala te okofanda te bayino so nani wauti na wenge nani Olivier so aye susu biki na biki nani Olivier baye déjà ayemba na wenge sa ba prince na ye ba tutu baye biki c'est là parce que après wata yeti mukolo kasi ya esprit bolongane kana wenge mba moi ye poto après ça veut dire quelle considération quel niveau à CV après c'est des contacts après mais il faut que ça CV après ouais t'es dans Olivier après ouais t'es dans chef na biso za rana mishka ba tutu ba yebi pêche ba moto sika za mishka chef d'orchestre puis
badisciplinaire bazali kande ezalaka ngane nazalaki siko eyant droit na bango to bayebi yango très bien ke non wana soda wana eyant droit aolobango neni bazala mikili alobila namona na fils nanga mona poto na asepela tene na ya mikili anakanda asepela te esepelisa ete po atala kaka donc petit oyo aza na badirective ana baligne so na pesi eboye akokende boso na zongisi eboye akozonga taka nde na doctorat na biso minene te donc bataille kaka ya mike donc na profite so napesi bango te ebele donc aumile esika aza donc asepela te nde na ya boye mais nayaki na choix te ngai naotala mpe avenir na ngai liboso na ngai makamini ezozenga nga na famille nga na bapetit nga na bave liboso na nga nga na difan tokomoshite tolobela mi makambo oyo te question na nga na bosani te soki opesa héritier oyo atanami conseil otala vie na yo lider na yo pesa ye conseil siko conseil nde bapesa motu na écran te wana na okafe azalaka na méchant te na role baméchant te mponaka na mikili awa nde na ya alingaka te mais so minano pesa so conseil na tv boesala bien te mais nayebi ke so tokutani tosololaka déjà ebele atake aza papa na nga abenga ye père na nga mpo nga akoli na maboko na bango babokolanga nafanda mpe na che yo anokopepako banda kala nafanda che bango nalamba damazo mama na ye alamba ya bitu napesi mbote esika aza mare na nga donc voilà de charme ya yo nakomona nga kote mare ntango mosusu nayoka deyaki no mare abeti wana donc naza na nga kote ya bitu donc bambote ebele donc mare alamba mpe na damas nga na dama afanda che mare na palais watapela mare na ye donc c'est un peu ça bon tokoforce te so moto aboko kopesa conseil eza choix na ye te bamoshi te Groupe Africa Futur. Naebisio. Merveille baina bakamasika. Naebisio mon vieux. Malo comme imprimerie sikoyo. Ya makasi. Ya minele batumini baosama kama minele. Naebisio ve suka na kati ya Paris. On ça invitation na yo. Naebisio invitation Elena. Oye na groupe Africa Futur. Naebisio. Invitation. Invitation Elena ya carton. Oh batch. Batch ya métal. Ya matanga. Ya feti. Oui. Ya musala. Naebisio. Groupe Africa Futur. Baza wana. Mahamonyo surtout vezali nyo surtout wana groupe Africa Futur c'est Papi Mangunza. Oh ba casquette. Ya makasi. Ba t-shirt. Ya makasi. Omone ba teboy. Oui. Bako bamba ilongo na yo pe bamba ilongo société na yo awa. Ya solo vi. Na kata coupe. Neba komi loko bodamba. Neba komi loko eloko kuti yango te bomba yango. Ah oui. Mais soko yé. Na kata imprimerie groupe Africa Futur. Oui. Omone mambasika. Ah ouais, Papi Mangunza makasi. Ba badge ya métal, ya bendo mona bendo. Oui. Ba sala badge nango. Oh, mais tout le monde est là. Soko na groupe Africa Futur. Ba ko sala ngelo ko pamba bendo yo. Oui. Non, bendo yo. Voilà on va avancer. Na ebisi yo. Kuna. Kuna ba sala badge ya bien. Ba banderole. Donc sala ngona ka. Bona ma bendo yo. What? Badge ko ma bendo, ba sala ma bendo. Non. Soko za na tembe. Oui. Tu es Michel Kombe. Michel Kombe. Associé ya Mangunza. Ya Mangunza, Papi Mangunza. Ah, Michel Kombe. So on sala wa ma bendo. C'est comme le roi. Ba chinois, les ba chinois. Ou ba chinois ma mbo za ma na bango. Biloko ba chinois ekufaka noki. Biso biloko ba américain. À haut niveau. Ya ba américain. Donc Michel Kombe na Papi Mangunza ba biloko ya ba américain likolo ba kelo wande ke ba likolo ba pumbwe. tomoshite na biso ekomokita vraiment to basiko mpona yo moko les charmes to mpona yo moko sikoyo lelo ozolobela toujours mamba ya latine ozala mpe so kuna te mazo ozoforce mais baninga bakarepete ozalaka te parce omona kofinga bafingaka yo te yo na potaotambola bamwana kobanga batambolaki te donc yo ozalaka nosuwana te mais kozalaka kuna omikotisi ondimi tokotisi wana tondimaka tokoti yo zala nokaa wana nazalaka su kuna te grand journaliste mais eza famille eza pale amakila bakila nanga bamasa nanga bazanga na bandeko nanga bazanga libota nanga na koboya pomia te deschamps
parlez-nous de toi Masumi ndenge lo basiko pona yo et loko zo préparer biso eza single eza album eza single il y a combien de titres eza pena single dans toto ba single combien ça va 5 moko afana na poto ba ba ko kosa ba tuni ba kina kini donc ngana mona mikili donc avant na poto soko bi single eza pena moko donc eza chanson moko eza ya rumba moko bien na email ba masa na donc ya poto ba play à Paris masa na junior bongo union européenne après singote na profiter pe un peu ça vient na ngai Alain Dinamo na Belgique ba mbote belé sans oublier Makengo Boins fait na nga ya Japon après ça mbote donc septembre déjà na kotia loko na nga na marché donc pour ça na nga neza ba tu vas soutenir nga ezate ke na lo ba trop te na do ba trop te bini na ndenge na bino na lo wa uti ali ka ba okamwa te tato mona ke ba mwana wata donc to kamwa te bino lo ba na bino d'avance te na zo ba na tant que bima après tato mona to mo juger comme ya kanda do ba no musala ndega ya bien donc muto ya muto héritier a réchoua qui to mona msema ya kitoko te jamais échoué muto ba défi échoué il y a mi pesa ba défi pour qu'il na la obstacle na ndenge ka yimo ba bulela ma ramener donc jamais ko échoué donc va échouer jamais na vie n'est pas comme là tu donc bientôt là yote mutu donc bientôt là donc yote mutu ba mourir tout ya bonne musique donc otie mutu ça va brancher te yo because la défi yo ko défi otana otie mutu teza na ba jeune oyo ba bimina ko bande tinani na otaji wa nani ba jeune wa bimba oyemba ba déplique ba on a prouvé déjà monde quoi ba déplique tout otie ba watape ya prouvé monde ça va félicitations album na retirada tout otie susu nani boy dinga bandiko na ngai Fabregas ba prouvé monde so yo oyo kebisa ba terrain ba ça ba album yo ka moko kati ndembo moko kanga kimisa baninga vraiment ça la rend ezalaka nango ve nanga selo alobaka eloko moko ekiminga terme yango mais nasepela na eloko wana fort alobaka soki bato bazoréunir déjà donc nde bato bazoréunir na bango boye elingi olobaka te ke non rien esuki kaka na bango to musique oyo babetaka esuki na bango te donc bino ko nde bobeta boyeba mpena ke non de charme alayelaka bino mpena nzala ya makasi donc ayokaka bino azwelaka bino temps sikoyo lokola moni mpena ke non makambo ekoma nango près na banga mutu pani bongo Fabregas otangi kombo soki abangaka mutu lokola ata fali pour par exemple ya bet kato et par exemple na bi exemple bet okotata des prix kité mbamo ti bim fali mais des prix na Fabregas bayeba na bango non des prix na Fabregas ça des prix à cause table wana mutu comparer hein oh mais c'est normal comment tu timba mo des prix ah des prix on dit makambo te donc on dit problème de bon succès oh Fabregas asala yo goya asa succès na beta disque Fabregas asala yo goya asa succès na beta disque na ya mabe kanga biso za na kini c'est pour la mi beaucoup mila biso na se wana oluba Peter APK continuer travailler pour ça la ngave melengi na bo sanité ko pesa mbote Jani la japonais maman na Kesi Shada maman na Keila biso zali na bo sanité Ketia Mujinga moto apesi Fierita Baluba Bilaba Mbouti Gino qui monike mette si par exemple frère propre bravo Pedro qui monike Bilaba Mbouti merci encore une fois Nathan bo pesi biso ya ko lande émission oyo ko continuer toujours ko zala na biso ensemble MK c'est le quoi na c'est là